L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Basi pe mibali naye pa na bino pona kosenga lisungi epa na bino oyo nyonso komona video oyo a partager bosala large diffusion po bosunga ngai naza na posa video ekoma na mato ya président de la république naza na posa video ekoma epa inspecteur général de la police ekoma epa bakonzi ya ANR ekoma epa ministre ya intérieur ministre ya justice bino nyonso bosunga ngai naza vraiment une femme désespérée parce que j'ai 8 enfants mobile nanga ye yokombo na ye Stéphane Mutombo Kanyinda aza ingénieur en bâtiment assisté na INBTP alors aza côté bus Paris depuis le 28 avril lundi oyo na ba 19h ngana ye appel ya suka tusololi na ye na 18h depuis 19h jusqu'à présent na yebi côté azalité nazo benga ba téléphone ezo sonné azo yambate to yebi côté azate abimaki na mutuka ya pajero ya grise ba téléphone misa tout na ba document na ya musala si sikoyo nazo luka pona ba place azate yango na ye ko sala audio oyo na yebi mutu moko kaka oyo aza na likambu na ye na mwa litige parce que bazalaki ba associé eza sénateur Kamba Simon nde mutu bazana na ba problème pe dossier wana eza na niveau ya tribunal biso nde to portaki plainte na tribunal parce que on se sentait menacé par lui et puis to salaki na insécurité yango to monaki que comme eza ba affaire ya mbongo to yokani te to comme l'état a départager parce que selon l'affaire nani ye azolobaki azana raison ye sénateur na Kamba Simon mobile nanga pe Stéphane Mutombo Kanyinda ingénieur ye pas bon azomona ke azana na raison alors comme babanda koyo kanate c'est comme ça que comme lui menaçait mon mari de mon bananga kenda na ye ko porter plainte na tribunal et à chaque fois batinda ka ba convocation aboya ka kokende kondim mais curieusement la semaine passée a utilisé sagesse pour na ko utiliser mutu na ye moko abenga mutu wana to aza conseiller na ye nde abengi que non mon cher toza ba congolais biso nyonso yaka tokutana to solo la à l'amiable nde lundi vers 14h abimi akepo bakutana na Wileri tango akomi na Wileri depuis lors azongi ndakute nde na solo ba soupçon ba murmure tango to ya azo wanga na metango batuni tuni apparemment aza détenu na numéro 1 ya ANR ya ville province de Kinshasa yo mutu aza na ye mais place bazana ye ezo yebana et que nani ye Simon le mutu a faire enlever ye na niveau ya Wileri mais jusqu'à présent ni na ANR atamoko azomona na te ni place atamoko ezo yebana te papa Fachi kota likambo papa nanga j'ai 7 enfants po nazomona net ke bato zo sala na bango musala bazo abiser na pouvoir na bango pona ko bimisa image na yo mabe on dirait bazo sala la ANR ou eza service mieux placé mais bazo azo abiser azo sala l'influence pona ko bebisa pe image ya ANR on dirait ANR aza mutu baza service ya mabe alors que ya azo sala l'influence na ye boko tana no likambo oyo papa nazo linga na ye ba place moba nanga azali eza matière civile eza pénalité batinda na tribunal basamba l'état a départager bango c'est un ingénieur qui est connu il est là il est connu vraiment il a travaillé dans les 145 territoires et en tout cas il est connu partout il est connu vraiment partout je crois que même papa Fachi sotali longue okoye baye vraiment okoye baye papa nangai azale ki ya Guy azale ki ya Guy azala ki secrétaire na yu papa Guy oyebi papa Guy o ya utaki kokufa papa oyebi azale ki na ye yango nazo senga yo. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Basi pe mibali naye pa na bino pona kosenga lisungi epa na bino oyo nyonso komona video oyo a partager bosala large diffusion po bosunga ngai naza na posa video ekoma na mato ya président de la république naza na posa video ekoma epa inspecteur général de la police ekoma epa bakonzi ya ANR ekoma epa ministre ya intérieur ministre ya justice bino nyonso bosunga ngai naza vraiment une femme désespérée parce que j'ai 8 enfants mobile nanga ye yokombo na ye Stéphane Mutombo Kanyinda aza ingénieur en bâtiment assisté na INBTP alors aza côté bus Paris depuis le 28 avril lundi oyo
na ba 19h ngana ye appel ya suka tusololi na ye na 18h depuis 19h jusqu'à présent na yebi côté azalité nazo benga ba téléphone ezo sonné azo yambate to yebi côté azate abimaki na mutuka ya Pajero ya grise ba téléphone misa tout na ba document na ya musala si sikoyo nazo luka pona ba place aza azate yango na ye ko sala audio oyo na yebi mutu moko kaka oyo aza na likambu na ye na mwa litige parce que bazalaki ba associé eza sénateur Ikamba Simon nde mutu bazala na ba problème pe dossier wana eza na niveau ya tribunal biso nde to portaki plainte na tribunal parce que on se sentait menacé par lui et puis to salaki na insécurité yango to monaki que comme eza ba affaire ya mbongo to yokani te to comme l'état a départager parce que selon l'affaire nani ye azolobaki azana raison ye sénateur na Ikamba Simon mobile nanga pe Stéphane Mutomboka nda ingénieur ye pas bon azomona ke azana na raison alors comme babanda koyoka na te c'est comme ça que comme lui menaçait mon mari de mobile nanga kenda na ye ko porter plainte na tribunal et à chaque fois batinda ka ba convocation aboya ka kokende kondim mais curieusement la semaine passée a utilisé sagesse pour na ko utiliser mutu na ye moko abenga mutu wana to aza conseiller na ye nde abengi que non mon cher toza ba congolais biso nyonso yaka tokutana to solola à l'amiable nde lundi vers 14h abimi akepo bakutana na Willery tango akomi na Willery depuis lors azongi ndakute nde na solo ba soupçon ba murmure tango to ya azo wanga na metango ba tuni apparemment aza détenu na numéro 1 ya ANR ya ville province de Kinshasa yo mutu aza na ye mais place bazana ye ezo yebana et que nani ye Simon de mutu à faire enlever ye na niveau ya Willery mais jusqu'à présent ni na ANR atamoko azomona na te ni place atamoko ezo yebana te papa Fachi kota likambo papa nanga j'ai 7 enfants po nazomona net ke bato zo sala na bango musala bazo abiser na pouvoir na bango pona ko bimisa image na yo mabe on dirait bazo sala la ANR ou eza service mieux placé mais bazo azo abiser azo sala l'influence pona ko bebisa pe image ya ANR on dirait ANR aza mutu baza service ya mabe alors que ya azo sala l'influence na ye boko tana no likambo oyo papa nazo linga na ye ba place moba nanga azali eza matière civile eza pénalité batinda na tribunal basamba l'état a départager bango c'est un ingénieur qui est connu il est là il est connu vraiment il a travaillé dans les 145 territoires et en tout cas il est connu partout il est connu vraiment partout je crois que même papa Fachi sotali longue okoye baye vraiment okoye baye papa nangai azale ki ya Guy azale ki ya Guy azala ki secrétaire na yu papa Guy oyebi papa Guy o ya utaki kokufa papa oyebi azale ki na ye yango nazo senga yo. Mon frère Papi Ken oyebi ke masumu ekoma ebele na mokili oyo. Ah mon frère Jeff Fongue tokoma ko vivre Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe songeli susu Sodome et Gomorrhe songeli susu mabe koma malamu malamu nde mabe bato bakoma koboma na lokola banyama Sodome et Gomorrhe songeli susu Sodome et Gomorrhe songeli susu mabe koma malamu malamu nde mabe bato bakoma kosasa na lokola banyama basi bakoma kobima na basi mibali bakoma kobima na mibali bato bakoma kobima na banyama tala ndenge moto abungisi maye TikTok ekoma terrain ya koswana ye règlement de compte
bino te salaka lisusu te yango biso totenosaka bato ya boye Quelle grâce! Oh Nzambe Yesu Masia akoya lokola moyibi akoyeba te soki akuti yo na masumu kotikala erango oyo tika mabelanda Yesu soki akuti yo na masumu kotikala erango oyo tika mabelanda Yesu Dans Ésaïe 55, verset 6, la parole de Dieu déclare: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, qui dit ma peine de Konangai. Sodome Gomorre zongili susu, Sodome Gomorre zongili susu, mabe koma malamu malamu nde mabe, bato bakoma kofinga na lokola banyama